nini so bizuki anga teka biete anga teksa biende ce conseil ya lokuta bato basomba bi bandeko ndinga osangana te to yebi tout ça biloko en pur du mal à sali tellement basa na situation et ben des fois peut-être boy après concert basangana ki bakete na concert Koffi Olomide et hippodrome de Vincennes et continue na ba des fois ni basangana wana basa na comité mo et des fois bakete na concert et hippodrome de Vincennes bande connaît c'est un vrai verso Koffi Olomide est un producteur Koffi Olomide est un producteur te bo tire ko mona ngala ndolo mi dena une émission va combat producteur te le producteur bon non rien ils a ba rumeur ils ont ba producteur ba producteur rien na moni zo ba moko ya manique ko ba o mo pa beti producteur mbata c'est faux Koffi Olomide est un producteur te ils a qui yemro producteur ba ko télémé la concert ya Koffi Olomide hippodrome de Vincennes na ba des fois organisme na bango za ngona association ba des fois bon, on va téléméler hippodrome de Vincennes, ti banile conscient à bisou. Ça évite très bien. Mais ma Kofiette, vous allez prudent. Vous allez bien prêt. Dans quelques jours, vous allez lier à concert et hippodrome de Vincennes. Kofiette, Cindy Love. Vous allez vraiment calme. Dans quelques jours, vous allez lier date il y a concert oyo et hippodrome de Vincennes les actions hippodrome de Vincennes te bandi ko ça fait calme mais qui boza prêt mais qui tinalo ba boye la banda ko boza toucher oui Magdalene Ganko so boza la pena calme Maseloni Matondo boza la calme Mama Sylvie Modi boza la calme ba Koffi Phil ba Kofiette ba Cindy Love ba Cindy Phil Koffi azazo bate Koffi alingabino vrai pe à solo alingabino vraiment ayebi ka koma le Koffi pona bino ba fan na ye pona musicien somo par la Koffi poza la raté tout ça pena calme to yebi muta sali tout oyo c'est Fally en pur de mal to yebi tout o sali to na ba preuve tout mais Fally ko banga te yeba ke dans un dossier dans déjà dans ma boko moi ce que bimaki na Paris déjà mon aki biso dato solo ki na moi na ki toko mambo ezali Fally kato zo sambwa modèle yo ko sambwela na ba makangu na yo na basi na moi so na ndako c'est si libale ko kufa Fally bima na famille Olomide bima pe ndepena na vie à Koffi Olomide yo si mona bato yo beba na bango Koffi a s'afficher na bango yo si mona bato yo beba na bango Fally po Fally yo po opena bato po beba na bosola wa soute yo mona Koffi aluka bango basangana rien Koffi a lâche le roi yote yo za mo basala opena pene mibali moza mwasi oza bisexuel yo pena oza bisexuel onika ma vie privée bato kokota na mabala bato kokota ba foyer bato kokota ba orchestre bato kokota ba vie privée bato Fally oza bisexuel oza niama wapela pere mobali ala raboete so pesa mobali asuba ya hotelema asuba ya ogunza kwa mwa cité mama malimbisanga mosala ozo salata so mutabona na mwana naye so bana mutabona yibo boti bana basiti oboti mwasi oboti mobali oboti bana basi oboti bana mibali ça fiche na bana nayo tika via famille Olomide calme otinda ba finga mama Rifa na famille nayo wana mozana mwasi kwa mama Rifa wana yaya ya mwasi to leki ya mwasi to mama leki to mama kulutu kwa mama Rifa na famille nayo rien lelo somba ndako osomba mutuka osala boye c'est grâce à Koffi Olomide Fally outi ko kenema semaine passée outi ko kenema tanga moko na Mont Fleuri la famille Moleka ba ko fela maman na bango atuka pe son courage na maman Ovini Moleka outi ke matanga na bango
au côté qui nzela ya likolo mais kozonga na yo tellement ne kuna côté là qui mituka qui belé kanyi nzela bino so bobi nzela ya Kofi au lequel les bossenda ya Kofi il y a une semaine passée fallait lequel les bossenda ya Kofi pe Dieu bon et comme les bossenda ya Kofi mituka msuza ki wana mituka ya batu msuza ki wana et c'est quelqu'un qui m'a embouteillage fallait faire au temps 2 minutes devant parcelle à Kofi Olomide au moment qui marbre quand il peut les banda et na CP là qui peut na muta porte a fondre la porte pour mutuka ba côté ça peut ba ciment j'espère comment on a qui et tes provisions voilà pas quoi ta provision au moment qui nenda ko komi ya fallait on fallait pas les bosser on fallait pas y mon volant hôtel pe nenda ko Kofi Olomide hôtel pe juste devant nenda ko Kofi Olomide semaine passée au moment marbre au moment Liban aux enfants de là en face hein la musala la musala et tout le monde a vu au bout ça n'a Kofi jamais Kofi fallait yo Kofi a foutu au salaire fallait au foutu à Kofi jamais fallait à tout petit concert na Sanza à tout petit 10 fois hippodrome à tout petit 100 fois you arena mon musala Kofi hein. Vous savez bien la légende des légendes. Il y a la légende illusoire. Vous voyez, légende illusoire. Voilà. Il y a la légende illusoire. Vous avez l'autre que vous avez la légende. Vous avez imaginé que vous avez la légende. Vous avez la légende. Na mamasi. Na yofali. Légende des mamasi. Elle était pas patron nanga. Non. Na bo qu'est-ce que tout le lot vous aurez pas na basiti. Idéologie mamasi au Kofi Asala na okasa na yo fali ozana mama samo comme ne chimenti fi ona chimenti tika yemba aza mona ina ozo tufu ozo kangi pona ni na paso luka shao di panda oyimba origa ndimo fo ipona imena na chimenti chimenti na yimba très bien yimba na chimenti c'est pas chimenti pena on est mama si ayemba pena boulevard ayemba université ayemba mon bonheur ndenga pena ayemba élégance c'est que chimenti ayemba na bon orchestre na oti c'est na groupe d'accompagnement na yo ozo banga pona nini oza motema mabe yo zaki pa Kofi Olomide na quartier latin na ba concert mon papa azorati o liboso ba maman ba fille ba bokelo ba mbongo ba bokelo ba fleur pour nous salon na ba musicien na hote obeta concert c'est manyo somoli wati ba budo yomo timi liboso wati ba budo zo balolo ke to kwa mwana mwasi a bisexuel fali oza légende illusoire wapena légende illusoire fali légende illusoire fali Timba Faustin légende illusoire. On appelle une légende illusoire. Musique est ça, bêta. Comme ça, toute la réussite, il y a concert dans les baninga. Yo, bien un numéro 1 à classe. Aux orba disque d'or, sur le trophée. Attends, autorité ni à participer à la manifestation. Aux orba tout le monde a 4 courants dans la soirée. 4 courants, ils ont témoin. Ils ont témoin à Kofi. Ils ont témoin qu'il est réalisé. Ils ont témoin à Kofi dans le monde. Ingrat. On peut avoir 4 courants devant Nelson Mandela. Autorité. Il y a chef de. Il y a Mokondi, il y a Afrique du Sud. Et puis, grand pote à la mission, excuse, Michael Jackson. Yo essaie aux orba trophée. Attends, on a ticket na Wendy Azalara. Azalara, légende illusoire. Timba Faustin, légende illusoire. Yo ça montre ba batute. Danseur ya quartier latin. Yo premier qui danseur, montre non Eric tout déjà témoigner qui. Le que tu le vois nyoka, binara bien, tu y très bien. Tu nier fort no binate jamais tant ça va punir biso. Turbo ya jamais que bina makasi turbo ya jamais nous a façonné Kofi Olomide fali oyaki lokola
farine en poudre. Kofi Olomide a façonné à comme ils béni, atie ba quick, atie ba béni, atie fromage, atie miliki pour qu'on m'a béni. Ils sont montés dans la batute.